Bonjour, 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 bonjour. Mbote na mino sotu ba bolinga mameli ya nitu. Mbote na mino sotu ba ndeko na nga. Oyo botala kanga ngai wa bino mameli ya nitu pe na linga ka bino mingi. Boni bino, est-ce que boza malamu? De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe asali ngolu, nzambe asali grâce. En tout cas, mameli ya nitu. Aza malamu kimia, eza na libota. Bino pe so bo na kimia, bo tshela nga ba commentaire na ba ke ba ndeko na nga. Parce que yango ndesa ke sengo motema na nga. Donc na ye ba ke ba ndeko na nga, baza malamu. Esalaka ngai esengo ntango na omaki ndeko na ngai malamu te ezosala nga mpe mpasi ndeko na nga aza malamu te boye esala nga mpasi me ntango nayebaki bandeko na nga baa malamu esala nga mpe esengo. Merci beaucoup na bino sone bodisposera temps na bino mpona kotala mama Elia Nitu. Merci nde bodefisaka ngai miso mpona kotala ngai epui mato eso na bi alo bonjour bana bobenga bamama bobenga bapapa émission na bino yango ebandi ti préparez-nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitu. Napesi mbote na bino nyonso tu mbote na ngai na memi yango kuna na Toronto kuna epai ya mama Véronique molongani ya papa Thierry Kabengele. Napesi bino bambote na bino ebele bopesa mpe mbote na libota mobimba. Mama Eliane Nitu nasepelaka mingi parce que nayebi ke bayeba ngai nde na bino bokoma famille na nga bokoma famille na nga mpe nakoma famille na bino nzambe alola nzambe ayebopesa bato bandeko ata balabanga na banga bamie babina na nzambe ata bacola yo ozanga famille famille na yo bana na nzambe ata bacola yo ozanga mama mama na nga Alice Ndombele mala nzumbu yoki yaya. Merci beaucoup mama Alice maya komela yango oyo boyebi lebi na seki ya émission na omela soka so na sena bini soka boyebi ke ngana bino tosola boye tolingana na bino ka boye so na sena na meliso na se mama Alice habite yo komela so te famille ezali yo ke domela so ibongo yo fomela mai mama Alice Ndombele omona champe na faire munene. Merci mama maya yango na meli mai bomonde na melema wana lokoso ya pa champe ya munene. Merci mama Alice nzamba pambulo ndako na ope ezanga mai ya komela te kando melisinga mai yepe ndako na ezanga mai ya komela te. Mama Alice Ndombele pesa ba mama Evry Kukuron mbote bele o mama Valentine na Evry Kukuron apesi mbote mama Alice komiselanga mbote na ngai pa ya mama Valentine kuna na Evry Kukuron. Tona masolo kosola ngana bino ndi to mesana kosolola bino bokoma famille na nga ngana koma famille na bino bokoma bandeko na nga ngana koma ndeko na bino bo adopta nga pe na adopta bino yango na ngana bino to sololaka kaka boy toza masolo kosolola na bino bandeko nde to mesana kosolola ba jeune fille na ngai mingi babengi nga bayebisi nga deuxième mama biso tolingaka ntango yo ovandaka wana ozoyebisa biso ke tala bavandaka na mobali boye tala foto bolingo bapangusa yango boye tala balambaka makambo biso tolinga mingi yango wana parce que biso towana na besoin ya koyeba makambo wana oyo olakisaka biso ntango okotala bamasolo mwa mingi oui c'est bien bo mama toboyi te mais bino mo mpe ba jeune fille bopesa yanga masolo sikoyo boza na patience wana te bolinga lakisa bino bayebisi nga te mama azongela kolakisa biso ndenge akosukola makolo mobali atre ba jeune fille boya bata makambo bino bano bolingi liesake makasi bana balingi liesake makasi bano en tout cas bana ngai nde tozala masolo kosolola na bino toyokesa makambo oyo etali baninga ya pe conseil mingi mpona bino ba jeune fille nga deuxième mama na bino ngai eyo nasali nini nakosola na bino ndenge bolinga nasola na bino ndenge bolinga mate ya mama Eliane Nitu bolinga ba conseil ya mama Eliane Nitu voilà naye kosola na bino ba jeune fille nga votre deuxième maman est en train de vous parler. Ça me fait plaisir quand vous m'appelez, quand vous m'écrivez, ça vraiment je suis vraiment très fier d'avoir les enfants partout dans le monde entier. J'ai des enfants partout. Maman Eliane Nitu la deuxième maman de beaucoup d'enfants. Ce qui botta téléphone on a zana ngana bote aïe remplissez la terre comme ça na tondisi pas mon kiliti j'ai vraiment rempli la terre et puis bana ngana va continuer à bota pour bazaka koya c'est koya en tout cas comme je suis la marraine de toutes les filles qui sont dans le mariage. Maman il est une marraine nabino votre marraine d'office marraine nabino d'office. Alors je suis venu vous parler aujourd'hui le lot tozo solo la makambu biso to so makambu surtout to solo la makambu ya vie. Nous parlons du vécu, makambo batwa vivaka, tozo vivre, tozo mona, yamonde to solo laka. Makambo to solo lelo na bino par rapport à ba camarade, par rapport à baninga. Bon nazo tout atoloti, na tout atolo na biwo koma famille nga pe na koma famille na bino. Tozo lingana.
ntango bokoti YouTube botali mama Elia Nitu bosepeli bokamati bocelinga pouce ya j'aime omwa mosu acelinga commentaire nga mpe mwana sepeli bino boadopte ngai mpe na adopte bino mais fo bolingo wana ezala sincère fo ezala bolingo moko ya solo neti nga mama Elia Nitu je vous aime dans l'amour du Seigneur nalingi bino na bolingo oyo ya solo sikoyo nazokende koswana likambo oyo etali ami moninga ndeko camarade déjà motu ntango boza bacamarade bato mbele bozotambola il faut sincérité ezala kati na bino ki camarade na bino il faut ezala vraiment na bosolo il faut bozalaka bien ntango bato ntango déjà bato mibale bobi boza bacamarade botambolaka mibale vous partagez tout donc nyonso vous partagez tout ensemble ntango mosusu bosokolaka mpe place moko to bosokola mpe place moko kolia ensemble kotambola ensemble kokende bafete ensemble kokende bamatanga par-ci par-là dans les musiques tout ça il faut amour na bino ezala sincère il faut amour na bino ezalaka ya semblant te c'est pas bien wana ndenge nalobaki eza na moko awuti kotrahir moninga motu oza camarade oyo mpenza oka ami oka mpenza ke moninga ndeko mwana ya mama camarade bato mibale bazotambola mibale balinganaka makasi moko aza na bolingo ya solo mosusu aka na bolingo ya lokuta moko aza sincère adopta mpenza camarade mpenza camarade mpenza donc wana ekoma kutu kolekanaki ndeko camarade moko elekiki ndeko nzoka nde ye azolinga moninga makasi me moninga na kati na ye alingaka ye ndenge ye alingaka ye te alingaka ye ya lokuta solongo kusa mama lesi ndombele mai yango mama nanga namela mai matiti langolaise naomela te pesa mama tous mbotela bango ebele camarade abi mama Elia Nitu moninga onga na considéra ndeko na nga to partageaka tout makambo ya nini ya kati ya couple na ngai na bombelaki ete ye mpe makambo couple ne abombelaka ngai te mais problème eki kokoya wapi problème eki kokoya ke moko bonapesa bino bakombo ya bacamarade mpo tosala différence na bango malamu moko kombo na ye Marie moko kombo na ye Annie bacamarade mibale Marie ana mota malamu envers moninga na ye Annie balinganaka baumeli mpe na kicamaraderie na bango mais Annie alingaka moninga na bolingo mpenza ya solo ndenge oyo moninga alingaki ete mais baliaka ensemble bango baza basi ya mabala moto moto na vie de couple na ye Annie akozama solo ya vie de couple na ye abeteli Marie mpe akobetela Annie basaka bongo mais na bango mibale camarade mabe ezali nde Annie Marie ane camarade malamu mutu oyo esika mabe euti nde pa ya Annie mabe na ye eza na nini moninga aza moninga na yo aza camarade na yo bosaka nyonso ensemble mobotela esika mabe ya Annie ezowuta oyo nazobaki camarade ya mabe il faut toyebaka mpe mitema te mpo mitema nzambe abomba yango esika nazolobela camarade ya mabe eza nini Annie mosala na ye atongaka Marie atongaka Marie mpe bato mosusu oyo ye azalaka na bango mais bato mosusu bazomona mais Annie na Marie bazalaka linzaka na mosapi ndenge nini Annie akomaka kotonga Marie tonga otonga Marie epai ya baninga mosusu baza baami en commun mona bali kotonga soki Marie aza te ye kuta yebolata te ye kuta alataka bien te ye kutu yebola ye kutu tika ye kutu bana ne kutu na bana kutu bayokanaka te ye kutu boye donc Annie azwaka masolo ya ndeko ya Marie oyo basololaka oyo Marie ayebi ke abetelaka Annie ke baza vraiment baintime sikoyo Annie mosali kobimisa masolo ya Marie libanda mais Marie abimisaka masolo ya Annie libanda te esika Annie akenda kotonga Marie epai akenda kotonga ndeko wana te na bi nasolaka na Marie nasolaka na Annie mais namonaka pa Marie ayaka kotonga Annie te Annie kaka atonga kaka Marie Annie kaka atonga kaka Marie youth Annie ntango mwa oke moninga alataka mabe mais lekisa moninga ndenge balataka eza mabe te kolakisa moninga mpo okosomba nde bilamba te mpo oza na mongo osombela ye te okosombela ye te laba Marie elamba olati boye kitoko te kolataka boye te late bolakisa moninga soki osalaka boye eza malamu te bongisa soki sala soki boye eloko litoyi oyo boye te bongisa sala boye yango nde babengi bolingo kolakisa moninga yango lelo naye kobisa bino fo kosala attention na ami mama Christine Kapuya napesa bambeto ebele na bi mampuya te mama Christine Kapuya napesa babizo ebele esika oza kuna bambote nao yango wana napesa mama Christine bambote nao yango wana napesa yo osala attention so oza na bacamarade ami il faut osala attention bacamarade nyonso tu baa bacamarade te
lisolo on a besoin été ya bino ne surtout bato bozo talanga tala camarade ozakane bozaka ndenge ni bovivaka ndenge nini sala attention ozu camarade otie na kati ya motema me ye atia na motema te atiaka na pembeni ani musala ngo kenda otonga ka mari mais siko soko tali position ya ani na mari na ki camarade ozomona ke mari aza na position moko ya bien koleka ya nini ya ani moto afinga kalataka bien te aya poto avant ye ani azaka na 5 ans na poto Marie aza na 15 ans na poto. T'as déjà différence. Yo muto ya 5 ans. Na muto ya 15 ans. Ah maman, yo oye la faite va moninga. Et puis faut ba keli kamba kolata eza likambo ya mutu. Eza mutu ndenge alingelaka. Mutu musa alinga kolata, mutu musa alinga ne kolata. Tel kamba kolata, el kamoko ko tongelaka mutu te parce que toi na mboka ya matériel. O so mutu ke musala akolata ndenge alingeza kamba ko tongela moninga te. Eloko na nziko ko yipsa bino ki soko za na camarade. Soko moni camarade na yo. Obisaka te oboy te asala ba sourire jaune asa moninga moko mabe so po mon camarade moko alexa ko ala so ba gentillesse belé oyoki ka tonga ka yo kabwana na ye na utako tala eloko moko mikolo pasteur mo ateki alobi soki omoni ami intime o abengi ami intime no camarade na yo akendaka ko tonga yo camarade ndengona il faut okabwana na ye pourtant azo tonga yo eloko moko pekisa pe aboma yo ezate comment bato mokoza boza bato mibale boza ba camarade oyo bato mokili moyebi ke ba camarade mais yo mosala kotongaka moninga epai ya bato mosusu tala siko ani ndenge mesala kotonga mari nani aye kobimisa place ani atongaka mari ndeko wana mosusu jeto alobi te nakotika mari na ignorance te il faut nayebisa mari ndenge nini camarade na ye ani atongaki parce que mari ana bolingo ebele alakisaka ani ke oza ndeko na nga apesa ye bolingo mingi oyo mpenza na miso ozo tabiki te moninga aza na amour moko sincère amour moko vrai mais ani aza na amour sincère epai ya moninga te asekisaki ya ebele kolakisa ye bolingo na miso ya baninga boye nzoka nde na kati ya motema na ye bolingo eza te. Alors j'ai tout à mon équipe bien bon à la sani n'ebisa Marie avant d'ici Marie yebisa Ani po eza songi te eza likambo ke nazo bomba mingi nazo mona ke oza moi si moza bolingo mingi oza muta ya malamu na kuti bino ba camarade na ki camarade na bino mais moninga no botambola ka tala makamanda kuno boye ayebisa kingai tala makamanda kuno boye ayebisa kingai tala nenga atongaka yo boye atongaka bana na yo atongaka mobile na yo wana nde moninga ozobengaki aza moninga mais yo nde nolaka place otonga te yebisa epeza répété mot par mot ndenge makambo na yebisi soko awangani benga ngai na témoignage na miso ne parce que nazomona ngo mabe makasi komona ke moninga boliaka na ye moninga bozalaka na ye bafeti bino mibale partout boza ensemble mais komona ke moninga atonga ko epa nanga esalinga pasi soki kutu yo na ye boumela ki camarade azotongo boye bongo nga camarade azwi sika ekozala ndenge nini. Ma Christine à Toulouse napesa bambote ebele. Ma Christine à Toulouse bambote na mama na ngai. Mama Siska na Toulouse bambote na bino. Mama il a dit tapisi no bambote bino nyonso bambote na bino ebele balosako na bino ebele. Yango na ko benda baninga matoyi soko oza na camarade na yo sala attention makambo no ya ndako kobetela ye te makambo ya ndako ya libala babetela yango mutu nyonso tu te makambo ya lieu sacré na yo babetela yango mutu nyonso tu te oyo mobali na yo asombeli voiture kobetela moninga na yo lisolo te parce que motema na ye oyebi te oyo mobali asele koyebisa te mobali no mpe alingako mingi kobetela pete nga mobali na nga alinganga mingi parce que aza deja moto ya keto aza deja moto ya motaya mabe moninga mabe ya kotonga moninga eza bien te moninga oyo aza moninga na yo oyo boliaka bomelaka mokili yebi ke soko omoni Ani omoni Marie soko omoni Marie omoni Ani mais pourquoi Ani yo za kotonga ka Marie aussi lote ke Marie atonga ka ote asuki sika na kotonga Marie te akotiti na basemeki akotiti na basemeki akoma kotonga Marie ti asalana ki camarade na semeki moko ya Marie kuta yebaka te ya asalana ki camarade na semeki ya Marie akoma kotonga Marie epai ya semeki pe akoma kotonga Marie epai ya Ani botala niveau ya camarade moyala ko moninga mabe ya motema mabe moninga malamu soki bozana na ki camarade ata bobomaki mutu mukolo bokoswana moninga malamu akanga monoko parce que yabi ke to soigner to koyokana moninga malamu abimisaka secret ya moninga na ye libanda te
ata boswani ndenge nini likambo baza secret il faut etikala secret koko obimisa yango libanda te bandeko na ye kobenda bino surtout matoyi bandeko bozotala nga ozala mwana moke ozala mokolo. Le cœur de l'homme est tortue. Tomonanaka bilongi toyebani bilongi otalanga mama Eliane aline moko awa elongwa omoni ka aline mais est ce que motema mama Eliane tomoni yango omoni yango te omoni ka aline ya mama Eliane eza na biki toyebani ka bilongi mitema toyebani te mais ngai mama Eliane nakumisa nzambe napesa nzambe merci parce que nzambe apesanga motema mabe te kanda apesanga elongi kitoko na ndenge pe motema nanga ezaka kitoko. Pourquoi? Parce que ngai nayebi nzambe nalingaka bamasumu moko te ke oyebi soko obandi kosambela ntango tokomaka o tosala bolimbisa masumu moko bosalaki yango na kozosenga namonaka yango c'est du gâcher. Ça c'est gâcher la prière. Eza kobebisa prière komemaka masumu bato mosumu nazomema masumu ozoma peut-être oh nazosala eza masumu mandimi mema masumu kolala kolamuka eza habitude. La vie n'a pas de brillant kena sala na nouvelle yango bolelo na masumu lobi na kosenga bolimbisi eza ndenge wana te. Leo na sana ngana masumu lobi na lisumu munene na ya muke eza te lisumu nyo surtout eza lisumu bandeko nanga obotala ngala lingi na bo kande bo moni longa ya kitoko motema nanga pe ya kitoko aloka lingi nanga ndenge eza boy parce que ngai moko na miyebi ndenge nazalaka mutu amiyebaka ye moko mais naeka ko benda matoyi baninga mabe baza mingi na mokili kokotisa moninga na chambre à coucher na yo te na lieu sacré na yo pa yo lalaka kokotisa moninga na lieu sacré te makambo na chambre yaka na chambre botika soko ozala ba comportement wana na chambre kota na chambre kokotisa sute soki ozalaka na makambo na yo oyo mona ke ya kati ndako libala na yo kobetela camarade te bombo ka na motema na pekisi ba camarade te bozaka ba camarade mais il faut avoir des limites. Il faut qu'on ait une limite ya masolo. Il faut qu'on ait une limite. Ce que Gertrude muta fungoleli Marie abisi Marie vanda na yo camarade na ki mtiko camarade ya lokuta tala boy Marie alobi oh ya solo wana vraiment makambo lobi moyen kutu acha tembezate po makambo surtout ba yebisi eza makambo solo o ya solo kana ani asola kana mutu musute donc à part ani mutu makambo na azate Gertrude na beti solo zanza mbete ezaka hake ba yebisaki ye ko yebisa yango na ye ko benda matoyi na bandeko bozo tala ngai yeba koza na secret na yo motema balobi motema sanduku bomba ka makambo na yo moninga malamu aka nzambe moninga malamu Yesu Masia vanda na makambo na yo ya likolo makambo likolo bakosa na ba camarade ezali mais yo ozaki na comportement bizane biki on a problème boy na bisa camarade koloba lisusu te parce que oyebi te camarade na yo soki yo ozalo kwa bizali ya Marie ta musu camarade na ozalo kola ani azaka gentil bozalaka partout camarade na nga motema mwana mama na ngai oh boy nzoka mwana mama ya lokuta lingaka yo ata moke te mosala na yo kodenigre yo soki oza te mosala na yo kokritike yo mosala nyonso kaka ya yo eza mabe mais na miso na yo aza bien moyen te te liputo nanaka te na miso ya bato liputo nasomela mote Marie mpe na kosomela liputo azolakisa bato ke alingaka yo nzoka alingaka yo te pourquoi alingaka yo te na miso ya bato bazala bato malamu loko asomaki liputa ya bleu akosomela mpe Marie liputa ya bleu bolata uniforme bomona bino ke bolinganaka bolata bilamba ndenge moko nzoka na fond na ye eza ndenge wana te na fond na ye aza moto ya kento na fond na ye moto aza na ye kadia mpemba na fond na ye aza moto ayokelaka parce que ntango nayokaki conclusion ya lisolo ndenge nayokaki yango et puis moto abetelinga lisolo eza kutu Marie te kolo lisolo eza Gertrude oyo ya détecté mabe ya Annie contre Marie moto abenga bite na opeso lisolo ya bato mibale lisolo ya bato mibale otala bato mibale siko Gertrude wana alobi nga na yebisi na Marie yebisa Annie makambo nyonso surtout ba vérité pona ko témoigner pourquoi parce qu'il faut ko kata hémorragie songi ceux qui mutaza songi il faut ko yebisa vérité que tela bo surtout o ba bengi camarade mibale eza vraiment dangereux oko tonga camarade na yo te oko tonga mobali ya camarade na yo te o tonga bana ya camarade na yo non Marie kutu ana bana na ye baza ana poto bongo Annie bana ngola parce que auto ya salika 5 ans bana bazana Angola na nu bayete Marie kutu nega zana poto ye kutu Marie ana bana na yemi bale ana poto mais Annie bana bazapi bazana Angola asalika 5 ans na kutu bengi c'était metala ndenge azana motema mabe oui Marie na bana ne ata baswani bayokani te eza normal
maman na bana ba koko swana maman na bana ba koza ba tiraillement eza normal mais ça ne te donne pas le droit ya kobanda kokende kobeta basolo na bana baza ya ye wana leki kutu makila ya munoko wana c'est la chair de ma chair nde babako la chair de ma chair mwana uti libumu ya mutu ata baswani na mama na ye lundi mardi ata dimanche bakoyokana kaka eyalika mokende kotonga nango moninga na yo te yango Gertrude azalaki choqué komona ki moto baliaka ensemble abi moto boye baliaka ensemble boye ndenge azotonga moninga akokopesa poison akokoboma mpe moninga akokosala mpe moninga mabe yo ovandaka boye oki lisolo na ebetemi na gauche ozoyeba te lisolo ebetemi mais lisolo mari anika moto ayebi likambo te mais ani mosali kosala nini kokende kotongaka moninga yango noki kui eka priere ekoki te boye mais ne ekoki mpo biso bato ya Boston TV na mini tomatala na priere kala mingi te yango na ye kokebisa soki moninga ye na kati ya ndako na yo zala na makambo kosolola makambo ya chambre ba jeune fille makambo ya chambre kobetela camarade na yo te on ne sait jamais ba faille na yo zaka na lié sacré kobetela camarade na yo te ba point fort pe kobetela camarade na yo te makambo ya malamu mobali na salela koyebisa camarade te makambo ya mabe pe mobali na salela koyebisa pe ka camarade te zala na kaka yo moko luka ba solution parce que toyebi mitema te soki oza na camarade lokola ani camarade aza kolia azotia mopepe azolia moninga azotia mopepe aolia moninga azotia mopepe donc camarade ya ndenge wana koki kosala nini koboma moninga na ye na facilité tosala très attention il faut kosala attention na bacamarade na ye kobenda matoi na bandeko soki ozotalanga kosala très attention na bacamarade camarade nyonso aza camarade te camarade aza kaka mutu zuwa parla eza likambo ya jalousie zuwa na kati ya mitema bato eleki makasi mboka oyo toya eza mboka ya moluka mutu nyonso to aluka bilango eza nango monene mutu na mutu alona kaka kote na ye kote ka mutu akolona aloni kote mutu akolona kote nguba nio kobimela ebimeli kote tomate nio kobimela ebimeli kote matungulu ekobima ebimeli kozala motema mabe na baninga eza malamu te nzambe alingi bongo te nzambe alingi toyinana te nzambe alingi tobomana te nzambe alingi tolingana moto azangi bolingo akomona nzambe te soki ozangi bolingo omona nzambe te bolingo ya lokuta hypocrisie na kati ya kikamarade eza mabe bolingo ya lokuta ntango oza na moninga na yo soki omoni moninga na yo alati mabe yebisa moninga ki eloko olati eza kitoko te lakisa moninga somoke moninga lata lakisa moninga ndenge nini balataka epuis yebake kolakisaka moninga kolataka ndenge yo olingi te chacun a sa façon mutu akolataka ndenge yo olingi te mutu mutala ndenge alingaka akolataka ndenge yo olingeli te okoki kopesa conseil soit andima soit pasa nini aboya parce que eza nango obligation te eza nango obligation te ke oyo po ebisika mutu te eza ndenge wana te parle na ngina bake bandeko il faut koyeba komibatela mokili ya lelo mibatela nzambe abatela yo mokili lelo mibatela nzambe asalini nzambe abatela yo o camarade camarade oyo ya makambo yo vandika kobia mwana mama na ngai tika na yebise boye o ndeko na nga kotrahir nga te yango na mpenza tokamwa pe te parce que moto atekaka yesu ezaka ni judate azaka na disciple na ye te alobaka nini ke na mokolo lelo eza na moko na bino akosala nini akoteka ngai alors il faut tozwaka déjà maye na parti maka parce que ya makambo esika na saa moi eza te nyonso ebanda kala même yesu masi ya juda moto asaka nini atekaka ye je te fais de gros bisous Giovanni Paka, je te fais de gros bisous. Fais aussi de gros bisous à ta sœur Joyce Paka. Je fais de gros bisous. Judas atekaka Jésus-Christ. Pona le koso ya mbongo. Tango aki komona likambo ya saleki eza mabe. Aki kozoba ote. Aki kozongisa mbongo ba habite za trop tard ose oteki ye. Ye banani ozolia na ye. Ya motu yezaki kokota camarade na kati ya chambre à coucher. Takoki même kochela eloko ya mabe na kati ya chambre à coucher. Na chambre na pa olala kokotisa camarade te. Ata pe ndeko kokotisa te. Chambre à coucher ezaka pe place ba yambaka mpaya te. Mopaya ba yambaki na salon.
bayambaki na chambre te basi ya lelo bokoma comportement oyebi ke lokwa nasala mwa nini armoire nanga bachaussure camarade akota aya kaka ti po amwana ndenge otandi bachaussure amwana ndenge otandi basak mais ntango aza komwana ndenge otandi bachaussure na basak eloko ozolona na kati ya motema na ye eza keto eloko olona na kati ya motema na ye eza jalousie deja botama nango ntango azomona susu bongo azobakisa lisusu ya kobakisa su makasi mama lisi ndombele kukomoni na omela mai mama mai na yo elengi moko eloko ozobakisa su na kati ozobakisa nde keto ozobakisa susu nde toyebani kaka bilongi me mitema te bilongi kaka nde toyebani me mitema toyebani te tala sikoyo pasi oyo moto akokoyoka ntango motu ozomona ke moninga ndeko na nga namona camarade na nga ye nde akoki kosala nga kende kotonga nga abimisa moninga akamata bolumbu ya ndako na abimisa yango libanda makambo nyonso asekret nyonso mari ayebisa ye mpona kati ya mpona na libota na ye oyo nyonso ayebisa na ya famille na ye na ya famille ya mobali nyonso abimisa abeteli Gertrude atala bi mais non bato mibale baba bacamarade nasolaka na bango so mibale pourquoi mari ayebisa yanga mabe ya ani te ani kaka akotonga kaka mari yango Gertrude amonaki mabe apanzi kaka teke apanzi kaka ayebisi kaka mari vérité par là mpona koloba ke salangele keba moninga oyo ozalaka notutelaka tolo ke moninga aza moninga maza moninga mabe aza moninga malamu te alingaka yo te aza vrai na yo te ele méchante ma asaka nini abatamaka abombanaka epa nazo so ba gentillesse ebele me na kati ya motema yango wana te po soko alingaka yo makambo nyonso ye koloba akoloba ngo te vi nyonso abetele mpona mobali nyonso abimisa abetele Gertrude moi mobali na ye kutu ta mobali eza tambali parce que ani ntango aye aye kokuta mari na poto po mari asali 15 ans ani asali 5 ans ye pa betele omoni kutu tina koma boye mama tala kutu nga ezalaka boye vi na nge elekaki boye makambo na nge esalaki boye tusa na mwa basekret na ye nyonso betele nyonso wana ye ayokaki wana abombala motema te akende koyebisa Gertrude mitema ya bato eza ya kobeba bandeko yaba ya Zakaria abeki aolikaka te yaba ya Zakaria je te fais de gros bisous yaya aolikaka te aya kosoa na bino boyoka expérience na ye ya banda 40 ans na kati ya ndako libala vandi ndenge nini yaba ya Zakaria aopesa ba explication na sola kine déjà bikala mingi te aosala nini akoka kosoa na bino bandeko na ye na makambo ba expérience ba camarade ba yaba ya Zakaria akobetela bino yango bien akobetela ba basoma bazana ba expérience ya makambo ba camarade akobetela bino yango pe malamu o libala mobali ya be Zakaria kobetela bino yango bien kala mingi ntango linga na émission bomona ye aya kopartage expérience na ye ndenge bomonaka mama mazona aka kopartage expérience ndenge avanda ndako ya libala soko oza camarade ya moninga zala bien na moninga na yo ntango bozolela moninga bozomela o bosolaka etika entre bino mibale okende kotonga moninga mpe basemeki na ye eza mabe ntango sikoyo okende kotonga mpe basemeki mpo obongisele libala to obomele libala mtamtaa mabe ndoki ani motaya mabe ndoki batamtaya mabe bapambolamaka te Julie Citron Caviar te fait de gros bisous pesa bamama susi babisou na bango ebele ntango ozokende kobeta masolo ya camarade na yo epai ya basemeki neza mpo obongisele libala to mpo obebisela ye libala tala motaya mabe soki ozalaki célibataire babaki mpo oza célibataire mais yo mpo oza marié pourquoi ozoka en vouloir moninga pourquoi ozoka oyina libala ya moninga pourquoi ofokenda kobeta masolo ya moninga epai ya basemeki na ye mpo obebisela ye to obongisela ye botala niveau ya motema mabe yango bino bandeko botalanga fo osala attention makambo nyonso to ya motema koloba yango te makambo nyonso to ya kati ya motema balobaka te o nyonso to balobaka te fo kosala attention makambo nyonso to ya kati ya motema balobaka yango te na babinoki ya émission biso tosala poponi pour le mariage mpona kobebisa te mezaka nde mpona kobongisa ndenge mama Gertrude abenga apesanga lisolo abebisi te abongisi nde mpo ebenda bamama matoi mpo yo oyo oza na camarade omonaki elinzaka na mosapi keba makambo na yo mosusu bomba mpo oyebi te moninga malamu ata bosaki na ye sekret ya ndenge nini ata boswani ata bobundi akoki kobimisa sekret na libanda te fo abomba me moninga oyo akenda kobimisa makambo noti mpo basemeki na yo ntango akende kobimisa mpo babongiselo libala mpo bongiselo libala to abebisela yo libala botala niveau ya moninga ndenge wana niveau ya ani
botala camarade lokola ani soza camarade makama mabe atonga ko pesa ka kombo ani soza camarade atonga ko ani heureusement eza na bamibali mosusu batika accès te na bandeko na bango ke oya koloba ni makambo ya mwasi na ye ya des hommes comme ça olinga keba boso ozwi bamibali so eza bamibali bazala kaka alors aoyebi mwasi na yo me libali ekufi te heureusement les hommes sont différents mibali surtout bayaka teka mpo ndeko na ngai koyebisanga bonheur mpo ndeko non et puis kutu yo semeki ntango banda oyebisa ndeko no makambo oyo oyebise pourquoi et puis ntango mobali akoyebaki makambo ti pa camarade ya bien jalousie des femmes bosala très attention bosala angele vraiment attention makasi attention na bacamarade moninga mabe but ya yo na moninga mabe aza na posa suka ya lisolo ni nazobetela bino but na ye ya ani ya kozala motema mabe ya kotonga moninga na ye ti kotonga eti basemeki but na ezaka nini abebisa libala ya moninga suka ya lisolo yango wana azaka na motema malamu te ndenge amonaka mari azaka bien mari aza épanoui mari ndenge avandaka nde malamu na libala na ye na mwasi na mobali na ye na bana na bango mpo mari aza na bana mibale na mobali na bana ndenge bavivaka bongo ani asepelaka ndenge wana te ye bana baza na ngola nano abengisa bana te bana baza na ngola ani asepelaka bongo te yango ani akendaka ti kotya songisongi na belle famille ya mari akoma camarade na semeki ya mari akendaka koloba makambo mpo semeki asala nini azwa nzela ya koboma libala ya mari me boyebake bolamu elobaka mpe elelaka boyebake mutu mosusu azoluka mabe nzambe akobundela yo mona mutu azolukela mabe na banzela nyonso me nzambe oka ayaka na butu akutaka nga bien blende yesu kati na nga akomisa ngai nzambe surtout banyama ya zamba bango mpe bayebi yango comprendre mutu fo mitikaka na losambo mutu fo sambelaka mitikaka na maboko ya nzambe tikaka libala no na maboko ya nzambe bana no maboko ya nzambe bato ya songisongi bato ya mitema mabe ya ketolo kwa ba ani soko aye na nzela na yo ntango akoya mpo moto azosala basi ntango mosu akaluka mpe na butu akutaka yo te akutaka moto akutaka yo te yango moni na moi asalaka nini asaka basongisongi mpo kaka kozwa yo ata na moi mpo na butu azokokozwa yo te aluka yo ata na moi yango likambo naki nango akoyebisa bino lelo bamama suka ya lisolo oyo posa ya motema ya ani ezalaka nini libala ya mari esala nini ekufa mpo mari aza na position kitoko koleka ye ani zuwa kati ya motema na moninga bien kolia koseka kobina kobima me na motema alingaka moninga te mpo na lelo tosuki wana botire leson soki oza na camarade kokotisa na kati ya chambre ya coucher na yo te kobetelaki masolo ya mobali na yo te kobetaka masolo ya famille na yo te kobetaka masolo mpe ya belle famille na yo te soki oza na ye oyo bosi bobeta stop ndenge oki lisolo oyo lelo stope kokontinue lisusu te mpo ani aza solo diongo aza mobomi aza ndoki aza moto ya motema ya mabe pona lelo tosuki wana kando ba God bless you mungu abariki tata nzambe kala sakumuna dimanche tokoza na live na biso à partir de 20h yo banda déjà ko checker entre 20h 21h banda déjà ko sani ko checker dimanche tokoza na live na kotila bino titre live wana déjà na YouTube pona ndeko kuté na nga lelo so za na besoin ko taka ba émission na nga kende ko s'abonner Eliane Nitu TV pour ata ba émission na nga te mama Eliane Nitu ana musala sala ka service traiteur de décoration la Providence so ko za na posa ya traiteur oza na posa ba mariage na ko hésiter te benga mama Eliane Nitu numéro de téléphone ya 06 15 31 69 90. God bless you mungu abariki tata zamka lusaku munanzama nibe shine bana bitu bye bye.